Famille Libota. Famille Libota, tout le monde est déjà second choix. Lobby Ezalaki 5e épisode. Les lots déjà 16h30. Tout le monde a déjà 6e épisode. Il y a second choix. Second choix, ils ont qui ah, vraiment. Bata la seconde choix, on n'a jamais décidé. Batala. Non, pour ça ici la batou. Batala ka parti oyo Sarah Masala lo bana belle vie. Belle vie. Bat ma fingo moyibi menga na lobi te. Belle vie ya moyibi ndete. Donc Bokota, Botala da Costa. Bokota. Da Costa bazo ba trop da Costa osani kuna. Tala, bakam da Costa sala. Exo physique. Ah tika. Ça bon on est dans la société. Est-ce qu'on a mutu quoi ici péché à faire na kitati na mutu que no finga bat. Non. Au moment où ici péché à ça réflexion que Goma ils na passe bande qu'on a besoin na Goma bazo le la bazo nyo kwama. Je suis Goma. Il faut na passer na airtime, c'est na passer un message moko forte. Oyo koki ko motiver FARDC na biso. Oyo koki ko pesa gouvernement na biso sous encore fier ba soutenir FARDC ma. Wana Sony, Sony. Il Sony. Jamais. Dans la bimina ngana fandi bona bina poza Caleb. Na bimina Ajoma. Ya, nzamba osama liwana nga soki faina kufa na 38 ans. Nzamba pousser linga ngosu ndama miminga ti ba 120 ans. Pona nini? Pona bimika na poza Caleb. Ono loba na yoti. Obeka za mibali mso bimina bango su bénédiction. Yango mo dina na tala kitoko e fongo lepe makambo. Tu ba nani wa bana mibali bazo ba malédiction. Ah. Yo bimana tata mpolo. Mami wapi bia. Bia to botana e bana. Vraiment ndenge to. Mambo ya koyemba. Mais écrit polémique. Pourquoi baba? Mais il faut pas comprendre qu'on est à Beethoven dans la M23. M23. Oh, tout ça M23 ba cook. Oh. Bon baraté. Yo moni depuis Goma on s'en déjà si la lancé message pour la Goma. Ah, on s'en mona. Ce que ça les forts tant avec va nous avec rien le 28 hein. Avec un kitikate. Avec le kitikate le 28. On a pilote d'Azoloba, tout le monde a marché, famille du Botard, venez nombreux pour célébrer notre soirée à Showbiz le 29. En tout cas vraiment votre invité là vous Babani. On a pilote. On pilote. Na musu se kuma na ye. Au. Donc on Ningana. Ya. Ozo comprendre. Yango monde ba yeba na raté, ba dembe la make-up. Le loba kanga ici na make-up. Ba on ba osandeni. Ba tambola wapi? Ba tambola te. Oh, loba no je. Ba tambola ta? Bite bo te ndeni. O mona photo ya te. On a tiré. Il était. Des personnes différentes. Des personnes différentes. Ma case. Vous devez comme à 3 personnes. Ah, tika boy. Oui. Bon, on va avoir 3 personnes. Pour un moussa à gros ça make-up mais à glisser caca. Et lui met le moussou. C'est pas na make-up à glisser le moussou. Faut soit na nature. Ça a tendance à nani. Nani. Tendresse. À ça la ni na mboka o. À kocha ni. C'est ça, c'est à réfléchir hein. Ozomona. Ya. Autant moto tant mozo ko ngabo finga batu. Botala ka moto na olinga na finga na finge pourquoi. Davina zo kocha M+ na kati mboka na biso Congo. Ajupe batu misuso basala kata tie bango na ba entreprise. Boni. Ben, on va chômeur basala kata mais lelo grâce à Davina bazu misala. Moto bango bako metele maboko te. Oui. Mars. Belvi a travaillé dans le gouvernement. Mais oui, Belvi a côté bon on a 4 ya mboka na biso. Gouvernement peut bénéficier na ben vito bazoya. Ya. Yo ta événement on a tout sur zanga, on sur beli. Kende église passer à bonde le fozala. Ya, au mona kaka. Pour ce qu'on raté événement anniversaire ya si la bisala. Donc c'est que le loto loba Belvi kandi azali kolo na senaye olege ekitasi la bati maman aussi ba sangisi si la na Davina. Te Belvi. Dinana pesanga. Oui. Davina apwa ya sisi. Ah bien katika non. Utina sibo makasi. Non bana yo. Boni taba commencer la comparaison na bilambo Davina la taka.
Eh, na bilamba ya nani ya Davina yaki na mabuka lupango tomoni vesi sa ina ndako ti. Oui, na moni ina ndako na ya vanda kabana sa ite. Davina pa ina ndako ti. Soko Davina ina entreprise a mai ba ina ni. Ah, donc c'est bien comme une rivalité quoi. Ah, faut comprendre que Davina leki na ye. Ah. Kenga na za boy na rosala boy na ozongisa boy. Lele lati nzoto. Voilà. Pourquoi pas bino pe bokova na bo basoka ba Davina ba na ko confesser ya malamu na vie na bino. Misi lolo yo ozana eloko moko oza ko réfléchir te yo raisonnement nzaka ke na fona ke luka mwana mobali moko boy na ke luka nani o ba benga ba nani ba recevoir moko boy na bota ne mwana na ke luka moi jeune garçon mo ya théâtre ya propre la tara bien na bo abima na ngana luka président mo ya kitoko na pesi président ya biso Johnny Chakala mboto ya place azali na pesi ndeko na nga mobali boga Eric Kenzo bisous yo yango wana vous prenez donc au pesi ba mbo te tango lubuma mbo mislo ça n'a rien à voir na bango pour le bandeni ni par rapport il y a événement ya munene wana vraiment événement isa moko le 29 mars venez nombrer la showbiz bon ça l'a jamais dessus totier billet ça na ba prix moko abordable. Si vous avez comme ça, maman, vous avez collant. Comme si maman a collant, vous maman bango na Davina apa babaye. Wow. Pour tout ba miniature rebelle comme kaka soki si la mpanzo yo Davina apa. Ah, yango moni mida abisi bango botika kotiaka mwana wana na miniature na Viesilas. Mais ba comprendre mon retard. Ba ko yoka ndenge nini Davina apa. Moto na succès. Donc ba comme moi bandoki ici péchanga muta sala lelo bele bazala ici péchanga oh ici la passo sala ici lelo muta pesa bato bele guyo lata oui bate non na habité ah na ibina ngate exo ici muta la kisa vesi si ko lata ici muta sala lelo vesi la sa ebela mane ko lata jaune na bleu pour sangisa vert na orange kasi boni dina na bimina génération na ye sikota tala dina na ndenga za yo ko pe dina na âge ni dina na ba 35 ba 38 voilà siko soki to zui ye nana leki biloko abato kindobika to pese âge ni te ngam na yambi yo kama muntu na ba 15 ans. On comprend ça. On comprend. La vie lia génération na yo. Yango wana. Ozomona. Soko le bo tia un pas d'erreur, un pas d'adam, tu vas mourir tu vas chercher balbara nini, tu vas les rides ils sont mbang. Bon sortir. Beaucoup. Moto na physique. Omoni décor. Ozomona. Et puis na ba invité spécial. Invité spécial ba na lipo tozomona 5 milongi moko wana ba bombi batika ba invité spécial cadeau John Cena. Ah? John Cena. John Cena oya na lobby a trahir nazo yebisa yo tala ndanga ndenga azalaki batie président ya Seni. Ezui batante asali nini atrahi mokonzi ya mboka boni mutu nga na botaki na mokili na pesi yo nzela na batizo na kombo ya Sila Bekam pomba chaîne boni okobalukela ngai te. Il faut comprendre. Révélation il faut comprendre. Nazo yebisa yo bango na bananga bango ebele. Bango na bananga baza likolo moko so pe to meki pe to landelo mo pe pas zarani.
ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne GI Télévision à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi pour le code de votre analyse. Voilà, je suis passé sur ce plateau, je suis avec Bianca Zanga. J'espère que ceux qui m'ont déjà n'atteignent comme moi, Bianca Zanga, vous aurez déjà tout joyeux. Vraiment, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, Naba Union Sobaza Awa, et tout est Kota, Dipine, Bianca Zanga, tous les plateau, Pams Matondo et puis Chacha. Mwana Souka, Yaba Songi Songi. Je vous dis un grand bonjour à vous tous. Ouais, je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Jotasmal et Ndasimi Bilili. Soyi Bomoni Tozobi Mamben Zolobo et Naba poste téléviseur Nabino et Zaina Bokasi à Jotasmal. Voilà, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Bianca Zanga que j'ai dit bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Exode Mikebi, bonjour à Mélomane, tout la génération de GI Télévision et bonjour à moi, na Souka, la famille Libota, Bianca Zanga. Donc en tout cas, abonnez à biso, bo liker, bo commenter, bo partager l'émission. Avant de partager l'émission, bo que la chaîne mère. Kota la moucho ezawana donc en tout cas borozala jamais dessus et bon on a ba œuvre d'Acosta comment d'Acosta hein azo sala sala moi biloko ne wana donc azo kanga déjà garde quoi hein adendi muki a feinté abimisi donc en tout cas boke de belé la bela boza jamais dessus merci beaucoup na emoko notre autorité morale Belinda Kandi, Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Moro Tarai Goshi, VIP international, la reine mère, Maman Mokondi. Babi vraiment, VIP international, Maman Mokondi, la reine mère. Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision. Babi Wana Oumenano, Maman vraiment. Merci beaucoup. Na Evelyne Duchesse Tounani, Babi famille Tounani Mobimba. Un grand merci à grand monsieur, notre papa Robert Tounani. Vraiment, bon séjour nous à Kinshasa. Un grand merci aussi à mauvais propre Blaise Mokabi. Et pourquoi pas Nadine Kialuta, Balobi, Odette Lessa, maman la Lesline. Donc on laisse Nzamba vers ça. Merci à Niki Lessa, ya Majos Lessa, ya Dodo Lessa, ya Richard Lessa. Merci à toi, Iran Kialuta, Motema Richard. Un grand merci à Karim Zanga, Jocelyne Kialuta, Patricia Branco, Bibi Choumousouamba, Ipopa Décoration. Boni Basanga Mama, Nicole Loboko. Un grand merci à Mauvais Propre Jean-Paul Kapinga. Et merci à Mauvais Papa Tito d'Acosta, merci à toi, le roi célèbre Christian Goma, ya Pichu du Fouana, et merci à Dipine, et merci beaucoup à la famille de Bota Mobimba. Un grand merci à la caméraman Abisso et Jotasman. En tout cas, merci à yo papa et d'autres ma question à yo Biano Yangai. Voilà, ma question Yangai Biano, il y a Bianca Zanga, pour qui jamais qu'on a une émission au centre de la famille Libota. Voilà. Famille Libota, tout le monde déjà second choix. Lobby Ezalaki 5e épisode. Les lots déjà 16h30. Tout le monde a déjà 6e épisode. Il y a second choix. Second choix, ils ont qui dit. Vraiment. Bata la seconde choix, on n'a jamais déçu. Bata la. Non, pose ici la batou. Bata la cap parti oyo Sarah Marcel lo bana Bellevue. Bellevue. Bat ma fingo moyibi menga na lobi te. Bellevue ya moyibi ndete. Donc Bokota, Bota la d'Acosta. Bokota. D'Acosta ba trop d'Acosta au ni kuna. Tala, bakam d'Acosta sala. Exo physique. Ah tika. En tout cas Bokota, Bota la Didio ya Pierrot na Gesho na Bana Ntaba. Donc en tout cas Botali
Mama Top kuna vraiment donc famille Libota oyo toujours donc il a bel art consommer film la biso et puis to na Candy Star ma sœur pesa kuna na Candy Star ma sœur est na Candy Star voilà ma sœur est na Candy Star et puis second choix na Belle Vie Télévision voilà bien que ça nga tozana yo to moni déjà affiche déjà bâti on a le 29 mars 2025 tout ça na showbiz pour le bandeni par rapport il y a événement monene on vraiment événement ils ont moko le 29 mars venez nombrer la showbiz bon ça la jamais dessus totier billet ça na ba prix moko abordable donc tout ça vraiment ba billet na biso été comme na ba prix moko abordable donc on a ba billet à $10 et puis on a billet à $30 na VIP vraiment donc orozanga pour ça il y a na capé là $10 on met même sur des bouteilles pas possible na bato ba mela masanga des bouteilles à $10 au monde na $30 on a déjà na 1,5 kg en ngoulou na $30 sikoyo oye na on showbiz on va na VIP omoni makalunga omoni aide nenga prester omoni gesho ngangi omoni da costa moto na physique omoni décor ozomona et puis na ba invité spécial ozomona 5 millions moko na ba bombi batika batie ba invité cadeau John Cena John Cena oya na lobby il y a déjà lobby cadeau na lobby donc vous comprenez déjà cadeau surprise déjà John Cena aux adhérents parmi ba 5 wana pour 4 wana musu batika wana non 5 millions pena ba bika cadeau surprise ya nga tenga John Cena parce que ba ça les forts tant avait ba no utali ko avait rien le 28 hein avait no kitikate avait no kitikate le 28 on a pilote d'Azoloba tout le monde a marché famille Libota venez nombreux pour célébrer notre soirée à showbiz le 29 en tout cas vraiment votre invité là babani on pilote Vos invités là, venez voir, venez nombreux. Et notre hélicoptère, ça va descendre sur la piste. Showbiz. Et donc, piste est la monde de showbiz. La showbiz. Parce que yo, au monde a invité ndengeni. So yete. Au moins John Cena ndeli. Aucun photo na makalunga ndeli. Bazara a pe prendre mon ba John Cena. Non, dobani. Voilà, et vraiment, venez nombrer le 29 mars 2025. Ils ont bon événement à Mounene. Il y a Bella Production. Ils allaient comme ça, la grande spectacle na Showbiz. Showbiz, ils allaient juste en face, il y a Itex Africa. Vraiment, tous en a bien casang, par rapport, il y a événement. Les lopes, on a mon batterie, ça va battre, battre, ça pour événement sous pesa kuna bazo déjà bazo somba déjà babachi bazo salela bino babachi événement ça moko le 29 mars babachi babachi ça banderole ça et puis matraque ça donc tous en la biloko la biso tout est déjà intact tous et la 4 jours à démarrage et puis voilà, déjà, parce que tu as déjà bonheur, non, ça déjà promotion et vie. Il y a événement na biso. Il y a produit na ngai. Na ko ko ya te kena lo ba nini o soirée, te soirée ça comme le 29 mars na showbiz. Ba tout musu ba showbiz place ezate. Showbiz dans la boulevard wana. Hein? Dans so komika kana ancien société na biso Maputa. Itesk Africa. Ozo mona so komi wana a face nango show celle ça showbiz ezana pene ya maison na biso ya munene ya orange ezape quelque part wana donc so zaka wana ba mako tuni ba olakiso ça la showbiz donc 17h déjà porte ezaya ko fungama ozana posa ba billet je suis là soko benginga obengi Dipine obengi Jema Ibele Clarisse Plasma tonton Mounu Mundir ba tout Jerry Corbetor c'est Prince Luamba ozwa ba billet bon bino nyoso mama nyoso obengi Tricia ozwa ba billet ya famille Libota azala ba billet azoteka vraiment balobi ba mama ya poto basangani bazo somba 1000 billets pour na spectacle
Il y a le 29 mars. Non, ba maman poto ba osoma 1000 billets, ba maman poto nde bazoye événement. Ah. Oh. Donc c'est que c'est événement nene. Nazoye bisayo. Poto bazoya na le 29 c'est. Na tala, na lo bando mamita. Gouvernement au côté Sambo. Mamita Dina azoya. Maman Sakina Azoya, la grande H Azoya. La maman chérie à moi, ça dans la Kinshasa, Azoya déjà. Il y a Sylvine Jolie, Azoya. Maman José Lusadisu. Maman Claudine Bokato là. Baza déjà awa. Et boni maman ni ba super. Mouton là, il a belle vie. 15 super dans Mkoromoko. Azoya Congo. Aningo ya mputu. Bazoya na Kinshasa. Donc, les événements moko boye na kamune ba Pierrette Lungengo bazoya. Bananu Lungengo bazoya ba Pierrette boye Kinshasa pour nipo. Ba célébrer événement munene. Kala kaka déjà Robert Tunani aza awa pour l'événement. Famille Tunani Mobimba, grande famille Lemba Mobimba, donc famille Mobimba Tunani Baoya, Eveline Tunani Oya événement. Ah oui, déjà événement le 29. Donc pour naïver le gouvernement va organiser une manifestation pour la Côte Sambo. Donc c'est-à-dire que le 29 mars, au Belgique, ils ont travaillé dans le gouvernement. Mais oui, Belgique au Côte Sambo, on a 4 yambo canabiso. Gouvernement peut bénéficier de la invito bazoya. Ya. Événement on a tous aux Zanga, on sort au Beli. J'ai une église pasteur à Bondé. Ya, au Mona Kaka. Pour ce qu'on rate événement, malheur. Au retour na nani? Au kanga famille ndoki. Dans ce moment yango yo préparer une autre sala physique de quoi d'Acosta qui m'embangu toka makasi pour un grand événement yo la biso le 29 mars na 17h na showbiz donc venez nombreux boya bomona ba invité spécial au kita la kati avion wana. Voilà, le 29 mars venez nombreux déjà ba invité ba kozala. Ta boya le belindeni. C'est ça les problèmes. Moutou a un succès, t'es bien battu boza na succès, bon on finit poignet. Au moins que ne baza bon baza na bon actualité té. Boza événement mais bozo kota mbutu. Moi bandoki, ici pêchanga moutou sala le ba belé bazala. Ici pêchanga ici la passo tala. Ici le moutou appelle ça ba te belé gouyon lata. Et oui baté. Non on a habité. Ah. Na habité ngate. Exo. Ici mutala qui ça fait ici kolata. Ici mutasa le vient si là ça ebela mane kolata jaune na bleu. Pour sangisa vert na orange. Yo saka na mamo butu ozomona. Bazo finga na ignorance. Muta ko pesa longone na FARDC. Ba policier o baboyi ko trahir ekolo. O bazo bunda batiki famille na bango. Tomoni il y a d'autres FARDC musu ba pesi biso mu Congo mais mususu bazana pona ko bundela ekolo ozomona donc bazawa na yango FARDC ya exoso omoni FARDC na nzela akatana lokolo faut soutenir ye ozomona parce que bazo zo risque makasi pona biso yango moi madame Bellevue a été ko lancer message je suis Goma. Oui je suis Goma. Ozomona atako basa bango ne to na bango na société est-ce que ko mona mutu kwa xi peshanga fana na kitati na mutu ke no finga bato non ozomona na moment o xi pesanga asa na réflexion que Goma eza na passe bande ko na biso na Goma bazolela bazonyokwama je suis Goma il faut na passer na airtime c'est na pesa message moko forte. Oyo koki ko motiver FARDC na biso. Oyo koki ko pesa gouvernement na biso sous encore fier ba soutenir FARDC makasi. Mais pourquoi yazo lobela par rapport à FARDC mais écrit polémique. Ba komi ko lobela. Pourquoi ba mais il faut pas comprendre ngo neza beto vanda na ba M23. M23 oh to ça ba M23 ba cook. Oh bongo boye bakate. Yo moni depuis Goma o isa o so moni déjà si la lancer message mombo pour la Goma. Tenante. Ozomona Thomas qui madame Bellevue a lancé message fort pour la Goma à ça na uta 2 reprises. Ozomona Thomas le loso xi pechanga ye wana kuna à l'équipe pour la Goma. Ozomona est-ce que momoni ya sisi ayete ba vrai ba M23 to va na bango ya bango. Mais oui ba M23 ba batuma be. Oh muta ye ko pesa message kitoko mais bino boye na TV bo fingi.
Ah, mais il comme ça. Comment fait-il aïe pour la maman internet, aïe pour la mboka. Mboka. Azolo bela phare DC, azo pesa bango longonia, azolo ba je suis Goma. Mais il faut créer polémique na internet. T'as la place toza. Mais lui comme si on lui baza ba M23. Mais baza ba M23 ba li ko soutenir mboka te. Bango eloko o ba moni ke soutien malambo apesa na mboka, ba finga, ba insulte. Ba ko finga la vesila si batu yango mo ba ko finga peshanga. Yango mo ba ko finga madame Belleville. Nanga kutu azala ki président Senya ikomi rebelle, c'est que calamité a trahir na bango kuna. Nazo yebisa yo tala nanga ndenga azala ki ba tie président ya Seni. Et si batante asali nini a trahi mokonzi mboka e boni muto nga na botaki na mokili na pesi yo nzela na baptizo na kombo ya Sila Bekam pomba chaîne boni okobalukela ngai il pas comment ni rebelle. Il faut comprendre. Bon révélation il faut comprendre. Nazo yebisa yo bango na bananga bango ebele. Oh bango na bananga baza likolo moko so pe to meki pe to landelo mo pe pas zarani. Ah, donc c'est que on va indirectement que tout ça na ba M23 en théâtre. Mais toi na bango ebele bon yo yebite. T'as la message au pays. Faut comprendre que t'as la message au péchant. T'as la message madame Belvaille. Ba finga ba on ba message wana. Mais ba olobela mboka. Nanga komi kuna anya beta président Fatih Chita Sima akita dollar na 20 000 pour to mone mutu malam to betele maboko. Mais to yebika ka oza mutu mabe infiltré. Donc bino nde boyeba ke kuna ezanga mabe infiltré. Ata basali ndenge yango we ranso na yemba ata bosali mobulu bokolonga te biso to meseni na famille botana biso bomengo ya biso moko donc écriture ya Belleville moko bokufela ponini yoma non we ranson umela todo continuer na Bianca Zanga makambu ezo yango ya makambu ezo continuer likambu ya polarisation likambu ya polarisation ezo swabatu lelo sustomoni ba omi ko s'acharner par rapport à président Caleb alati polo à polarisation yo mokozo mona te kezo créer moi biloko côté qu'on a déjà dit dans les qui mystique lelo sous président Caleb yaya au moins là au moboé ba président Caleb baza ba icône ba valeur tant président Caleb andimi ala ta polo ya actualisation ala tshongo na sentiment te aza ko soutenir mwana ya mukie o ya bimisi babi ye mo président Caleb andimi kaza milliardaire yango elo réseau créer problème yango ba bazo boyo mais bino bozo ndima ngondeni na président Caleb ba boyo ndenge nini ezo mona na monsieur muta sali ba entreprise o budeye yo yebisanga yena nazala nini yanani biro nezaka wapi yanani wana biro neza place nini bayela biso sika biro esisi ezalaka tomona yesisi na mboka wa akotaka combien ozomona Belleville aza na restaurant afutaka taxi Davina asali maison ya mai afutaka nini baocontribue na 5 centia mokonzi ya mboka bravo mais ozomona bibili asali dépôt makala te azofuta impôt ozomona acontribue na nini sikoyo yo yebisanga tendance na nini nani tendresse asala nini na mboka o akocha nini c'est ça c'est à réfléchir hein ozomona yaya utango mutu tango mozoya koluka bofinga bato botalaka mutu na olinga na finga na ofinge pourquoi Davina azokocha M plus na kati ya mboka na biso Congo azwi mpe bato misusu basalaka te atie bango na baentreprise boni oyo bachomere basalaka te mais lelo grâce à Davina bazwi misala moto bango bakobetele maboko te bon moto bango yo finga ye ezaki milliardaire wana mais oui nzambe alobi ozoconfession na munoko no elata nzoto exo ngati navandaka boye navandaka na villa na piscine mobali na ngai toza na deuxième niveau tootala siko bavoisin muzuri vision na ngai yango wana mpona yebi oyo nzambe alobi ozokanisa yango neke elata nzoto Davina apa alobaka déjà avant ke ngai nde naza boye na kosala boye na kozongisa boye lelo elati nzoto pourquoi pas bino mpe bokovanda boya basi loka badavina bobanda koconfesse ya malamu na vi na bino misi lelo yo oza na eloko moko
oza ko réfléchir te yo raisonnement nzaka ke na fona ke luka mwana mobali moko boy na ke luka nani o ba benga ba nani ba receveur moko boy na bota ne mwana na ke luka moi jeune garçon moi ya théâtre ya propre la tara bien na bo abimana ngana luka poeza moi ya kitoko na pesi poeza ya biso Johnny Chakala mboto ya place azali na pesi ndeko nanga mobali boga Eric Kenzo bisous yo yango wana vous prenez donc au plus bon mbo te tango lubuma mbo mislo ça n'a rien à voir na bango ça n'a rien à voir par rapport à ba recette ozomona siko on comprend siko on comprend nango siko ndezo kende là ya ko elo monte wana kati bongo eza ne bongo mais bisanga la ko donc mabangi tango tangi kombo et comme singa mo muke et comme ça ka te fina eza bongo fina yende yango wana yene nga za bongo do yali no ye yango moni ba banzele bele ba place bele aleka ba bengane mamu ndondo bengane pour tous les mutu nyota gopa mami ndondo monde kanzulamba ozom tika bongo te na ndimite bianca ya solo wana kosa raté nyonso lekbaleka na oyebisa o siko lelo bakoya kofinga président Caleb otombola sudina na tala meilleur couple Caleb Tukebana Dinana babaku bofinga bango te babaku bofi boyo kana so bafingi Dinana bimana Caleb ka ba vilain non ça vilain président Caleb non jamais muta kenaka poto tala ben tala teinture wana politika pa muta do pesa mona iPhone 16 ya anniversaire kokisi brana kokisi 18 azu iPhone 18 iPhone 16 iPhone 16 ya moins des ans de personnes apesi mona cadeau mona kokisi 18 ans aza muta mukiete yaya eza bonga lupangu na bakomine ba Miss Lolo babidina na pakenda kenda na batu eza problème yaya eza problème te ata balobi age Omar aza vrai joie age Omar vrai wana otuna ye ozotuna alalaka na Europe alamukaka na Kinshasa ndenge ni wana ba keso zo mituna po boto modèle wana yo muso vandi muso mituna yango wana soni te soni ye sona ni jamais ngana bimina ba ngana vandi bona bina poza Caleb na bimina ajoma ya nzamba osama liwana nga soki faina kufa na 38 ans nzamba pousser linga ngosu ndama miminga ti ba 120 ans pona bimika na poza Caleb ono loba na yote obika mibali muso bimina bango su bénédiction yango mo dina na tala kitoko efongo lepe makambo tu banani wa bimana mibali bazo wa malédiction banani yo bimana tata mukolo mami wapi bia to botana yebana vraiment ndenge to mambo ya koyemba ona tala muto moko na commentaire alobaki bien ko bomaka biso na banzembo donc ils ont continué à banzembo on a inspiration na wabia banzembo kasi boni dina na bimina génération na ye sikota tala dina na ndenge za yo ko pe dina na âge ni dina na ba 35 ba 38 voilà siko soki to zui nana leki biloko abato kindobika to pese âge ni te ngam na yambi yo kama muntu na ba question bo on comprend la vie lia génération na yo yango wana ozomona soko le tu as un pas d'erreur un pas d'Adam tu vas mourir tu vas chercher balbara nini tu vas les rides sont mbang vont sortir beaucoup ozomona et que ya mbang parce que tu n'as pas sorti avec les enfants de ton année. Tu as sorti avec les papas Mobimba. Magali Motema, Nadiye, Zonga Magali, Namaboko Pole, na Pozela yo mam. Oh, non yebisa yo. Yango mo papa na biso, o bambaka tuna kananu, ni bosa ya kosala likambo mwano yo. Bangaka de makambo yo so il faut comprendre ngo mama wana génération na mususu ekuma na ye au tokoninga na
ningana ningana au ya ozo comprendre yango monde ba yeba na raté ba diembela make-up lelo ba kanga ici na make-up bango ba osandini ba tambola wapi ba tambola te oh loba nonzi ba tambola ta bite bola te ndini o mona photo ya te on a tiré il des personnes différentes. Des personnes différentes, ma case. Quand tu vois comme à 3 personnes. Ah, tika boy. Oui. Bon, on va d'abord 3 personnes. Pour un mousson à cause ça make-up mais à glisser caca. Et il met le moussou. C'est pas na make-up à glisser le moussou. Faut ça il a nature. Maman ta 4. Au fond du mabotal, net ya moussou na moi na poto aïe naturel. Mais na moni azana mandefo. Yayo salima be yana mukolo mwana mwasi ponga bi obi na tali bina na lenga umande fute za yango nini ya beta cassette awa ya mandefu ozomona yango mona isa batu le 29 max boyebele utulu ba makasi bokina le 29 événement za moko Voilà, nous continuons toujours na Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota. Bianca Zanga to ikoza mwana suka famille Libota, mwana suka bozara mo ba caprice na bino moko boye. Lelo boye tozomona likambo ya des mères Nyangi ça fait parler hein. Des mères Nyangi lelo ba audio ebimi na internet. Non ba audio te. Des mères Nyanga ça qui analyse. Ozomona demain nanga saki analyse atuni bango apo atuni bango bibino bona posanga na ya na el na bino est-ce que boyebite que songa na ya el na bino tout polongwa est-ce que si la zana kumbongo ofutanga il faut longola bino nyonso to batu bolobela ke ponga na ya abi il s'agit abi atana Vincent mais le loba ça fait parler ba omit batu banzomi tuna est-ce que des mères Nyanga zali kaka quand porte-parole, il y a un communicateur, il y a Madame Bévi ou ça fait parler, hein, toujours au Kara, nous. Bazu émission des mères Nyangi, kati, commission le quoi audio. Autant que des mères Nyangi étaient dans live, tombeau ouvert dans ta dingala pâté, à partir de Dubaï. Des mères Nyangi, c'est que bazu kaka émission des mères Nyangi, kati, oui, des mères Nyangi accepté. Na olonga pas Madame Belfi kasi. Parce que aussi là na mbongo yo pesa nga nazala attaché de presse na ye. Madame Belfi nous sent clairement qu'il attaché de presse na yeza des mères Nyangi. Moto mayele. Ozomona. Omoni bango bazanga eloko osala. Netinga na vandi bonebi que toi un événement le 29 mars. Il y a une distraction non basé pas banane ozomona ce ko bango eloko moko ezanga bango yango wana olebosa na promotion ta ya mikate na bino bosa promotion mikate te bokomi ko bebisa promotion mikate obana tu balinga bale mikate bokomi ko za farine bokomi ko subela ngo est-ce que boni batu ba olinga bino disu non batu ba olinga bino banane bosala mama yango moni obike ba titre film mse ba titre otala te Yasolo. Ba titre film msusu. Nata la cabale, nata la mouchoir, nata la ma belle-mère. Ce qu'on a kota la susu. Et c'est ba soube la farine na mikate. Ngana fana mikate na mwamba. Voilà titre film. Ah non. Tango sala bongo te na titre film. Au moins siko bango, on écoute bo sata promotion et lo on a bino bongo. Mais té distraction. Bino bozaka fo bolobe Madame Belleville. Bato bazaka pro bato bakomisa Madame Belleville World. Lelo bakiti mama bango anniversaire ya. Ngai comme anniversaire ya sila to ndenge. Ata tolandi tolamuki na ko mesurer Regina Daniel na Madame Belleville te ko simba te. Pona nini susu. Bon, Regina Daniel film a commis le qui à Madame Belleville. En plus, il est présent dans la génération. Voilà. Bah Regina ba bunda na ba Davina apo. OK. Ozomona. Que simba tena bana ba Regina yo bona boy na kitisi Madame Belleville ba. Siko bango le ba comme sa maman bango ata collant. Ba comme si maman collant te. Ba su maman bango na Davina apo ba bae.
Wow. Pour le miniature rebelle comme Mika soki si la mpandio Davina Apwa. Ah, yango moni mida abisi bango botika kotiaka mwana wana na miniature na Vieux Silas. Mais ba comprendre en retard. Ba ko yoka ndenge nini Davina Apwa. Moto na succès. Maman na loba na bon otanga na fête à popine te ne ba katara Davina yaka ye. Telema atelemi. E bana okende. Ye wana Miss Davina Apwa. Anniversaire ya Sila Bissago. Donc c'est que le loto loba Belvi kandi aza likolo na sena ye olege ekita Sila bati maman ko si ba sangisi Sila na Davina. Te Belvi. Dinana Peshanga. Oui. Davina Apwa ya sisi. Ah bien katika non. Utina sibo makasi. Non non bana yo. Ah boni taba commencer la comparaison na bilambo Davina lataka. Na bilamba ya nani ya Davina yeki na mabuka lupango tomoni vesi sa ina ndakuti. Oui na moni ina ndakune ya banda kabana saite. Davina pa ina ndakuti. Soko Davina ina entreprise a mai ba ina ni. Ah, donc c'est bien comme rivalité quoi. Ah, faut comprendre que Davina leki na ye. Ah, donc ton classement au sala, au titre Davina likolo na ye. Et Davina likolo na ye. En plus Davina ziba na musala. Yo futa na. Non, vraiment ceux qui sont moto, azolongo la ba chômeur azokomisa ba na misala qui s'est félicité. Chaque fin de mois besoin faire pour $150. Salaire. Donc c'est que ton dit maman bo nani ayaki nango nani oya sinak nani madame Dinana. Mais oui, Davina aza milliardaire. Ah. Yango mone sala keto tala poizaka suko boni mukolo madame Belvia kolata polo wana wana fin du monde. Mais bon qui ne m'a bien yebaka wana eza ekoza la fin du monde. Siko soki madame Belvia lati siko yesa boy mokili. Ah c'est que to kufika moko. Na ba kama solo mukolo kolata moto kufi fin du monde. Po bango balinga makama malamu te. Bango na soyi mutu moko boye, osombi jet privé na yo, osombi mutuka no moko atalo, osombi betu enyongisi ba voisin mutema. Suko boni nzamba opesa bino. Po nzamba bi sepe na bénédiction muninga po yo posa la béni. Yango moni yaya akoma kama kos menkoso. Aso bonga te. Po nini keto eleki mingi. Tala Bellevue to coacher la génération ni to coacher moi na 12 ans to soka buka ni rôle to pesa Bellevue ya uniforme moi na 12 ans ça la buka na moi na 12 ans makasi o pesi muta pasa o kita na pasi makasi mais yesu ko fo botale la ke yango moni demain nyanga tie na défi alobi oui, Andimi a koya porte-parole ya Vieux Silas. Mais il y a une certaine condition. Atika ko jouer moi si à Pierrot Ndombasi, atika ko jouer moi si ya Duche Kapanga, atika ko jouer moi si ya Bater wana jena ya Senaye. A jouer na ba papa Alain. Moi sa papa Alain, asa moi sa papa Masasi, asa moi si ya papa Chakala, asa moi si il y a Papa Masumu, au moins une place à Johnny Chankalana. Non, il y a mis ça. Voilà, merci beaucoup. Moi, on appelle la rivalité la Miss Lolo. Rivalité Miss Lolo, c'est une rivalité. Il y a le bien pour jouer, c'est quoi comme une rivalité. La partie où on a Johnny Chakala. À l'Inglaterre, Nani. Yaya. Yaya Nani. Wapi bien kozo muzo ba mukler te bo ndenge nini yumo lobi ke tango en jouer na Johnny Chakala ba comme la rivalité na Miss Lolo suku po ani lobi bongo o mona te yaya na muso mukolo wana alinga bengane te ali obengane ndeni baza déjà boy sko moya bengana yaya na muso ya te po mokili e condamné aux amabe nga sala rassembla yaya bongo wasala rassemble makasi ko asala rassemble ya kozala gentil na yaya na mukolo po amona ke soka bengani yaya na mukolo mokili e condamné babaka te oza mabe vraiment yango mona fanda kana yaya wana andima pe baza kana mwana na ba ombale bo bien ka yasolo oui voilà bien que tu comme biso na suka ya émission na biso ya mukona lelo j'espère que ba to ba internaute bazala ki belé ya kolanda biso un dernier mot et puis ba dédicace vraiment donc ba to ba retenir que
Tous un événement, ils ont le 29 max. Venez nombreux. Ah, le 29 max, moi, on a notamment les 30 max. Donc, si vous profitez, on va. Naza maman, quand mon père mon conjoint bête le 29, on a bête na stade, on a boutou na 0 heure, on a aussi sa concert en abota. Donc, n'engeza bongo, boya événement, ils ont le 29 max. Ceux qui sont aussi na showbiz, pour qu'ils étaient dans en charge pour continue. Voilà, donc en tout cas, bon, il y a belé na showbiz na le 30 max et le 29 max plutôt. Événement à mon corps, je n'ai qu'à showbiz pour comprendre qui est Poutine, qui est Bellevue Télévision, qui est écriture à Moussouni. Donc, bon, vous voyez, valeur au moins na ba Bellevue na ba l'équipe ba modèle na écriture ba l'équipe ba l'équipe nan ya lule na tout ça ya le komani le komani na Congo vraiment so tant ba komana ya modèle ba komana ya lule Bellevue ba komana na major Robin ça va déjà ayo tourner monique basa na ba ka ndenge moko pour le moment Bellevue l'équipe ba pour Bellevue so komata ba film Bellevue au koma. En tout cas, bon, ça va écrire la Bino parce que pour l'équipe de la Congo, et ça Belinda Kandi. Et merci beaucoup à la maman chérie, merci à Sylvine Jolie, merci à maman Claudine Bokatola, un grand merci à maman Ewin, merci à maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, merci à Pierrette Nanou Lungengo, un grand merci à Dipinier, merci à la présence à Pamela Chacha et pourquoi pas Malobi Evelyne Duchesse Tounani, babi Baba bon séjour na Robert Tounani, babi vraiment ça awa et toujours préparé kaka. Vraiment, ils ont bien, vraiment, merci. Na yondenge au raisonninga, pardon, na bossa merci na mauvais papa Tito da Costa, merci beaucoup na mauvais papa Jean-Paul Kapinga et Boni, masangwa le roi célèbre, yak pichu di fona mignon noble, Jana Banaka ya motema Rodik Bangala, Jenny le Aquarium et Kilo à Congo 10 fois belle. Merci na moko. Merci beaucoup, Bianca Zanga. Là, tu commis déjà dans Souka. Il y a émission Nabiso. Il y a mon collègue. Je tiens à vous dire merci beaucoup pour la collègue Nabiso. Du début à la fin, c'était moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. D'ailleurs, dédicace l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Big dédicace Nabiso et Souka. Et qui est pas ya Jemima Ibele. Gros bébé. Allez, au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.